jeune patriote so to ba wazalendo ba bomi bazali kaka ba Rwandais nde omoni ba parents na kati ya Rwanda basali déclaration balobi Kagame aza ko sobana bango par force aza ko ligoter bango par force ba jeune mineur ya ba 18 à 16 ans soki mukolo 21 à 22 ans aza ko intégrer bango na kati ya M23 ko tindika bango par force na kati ya sol congolais pona ko ko ba désolation ko yiba ko boma mais nzamba la kate apesi ba jeune congolais force pe sagesse na bwani ya ko sangana comme seul homme pona ko défendre notre intégrité territoriale yango moni ba jeune rwandais o ba koti na M23 baza ko kufa lokola basoso matanga pe na kati ya Rwanda et comme lokola basoso ka Tindika télévision awa liboso na bino tozali na Cordon Cisco coordonnateur du parlementaire de Bou de Presse Funa avec le président Badjo Makolo président parlement de Bou IGF toye kolobela banjé politique de l'air yambo to banda banjé politique de l'air to pesi binombo te partout dans le monde chers internautes c'est Cordon Cisco charge Funa na PCP chers collègues président Badjo Makolo à se présenter yambo et tout décortiquer l'actualité politique na banjé de l'air. Merci beaucoup Balandinho so to mesani na lo mesonone to landa toujours tindika chaîne oyo elanda maka mingi même na bakonzi même sur le plan international oebit aso l'équité c'est que ba ebioté donc tindika msala kitoko na pesi longo na ngala mokonzi ya mboka chef de l'état Fachi Beton Kantombolo na niveau de diplomatie et puis politique azo ça la que mboka na biso lelo ezala quand même considéré sur le plan international la PCP ba na Fachi Betombo te ezali wabino Badjo Makolo le parlementaire debout international donc son avis international c'est-à-dire que tu rendra partout. Merci beaucoup nous avons ici parole la Cordon Cisco et surtout Funa mais il y a un cordon. Donc il faut respecter l'homme à son époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Badjo Makolo. Awa to continue na sommaire na biso. To kolobela déclaration na musala oyo ba wazalendo ba jeune patriotes o ba jouer engagement pour défendre l'intégrité territoriale parce que tout le monde qui M23 soutenu par l'armée rwandaise o ba envahir na soutien ya communauté internationale pour piller ba ressources naturelles ya Congo. Yango pe bana mboka balobi tokozonga simate tozo appliquer article 65 ya constitution na biso yolobi ke peuple congolais na droit ko mettre ya ko barrer barrière ya ko mettre barrière na un individu ou groupe des individus au balinga se mettre tout bien na Congo ou balinga zo pouvoir na force ya ko yango loko la pouvoir ya chef de l'état ezali pouvoir moko démocratiquement élu na peuple congolais peut pouvoir mais tout le monde va M23 ou bazali ba terroristes rwandais ba envahir quelques territoires ya Congo pour na piller ba minerais na biso yango ba jeunes congolais ba jeunes patriotes to bengi ba wazalendo ba zo ki le devant to ko expliquer pe na tout au long ya émission na biso musa bazali ko sana déclaration ba salaki et puis to ko expliquer pe déclaration ya ba jeunes ougandais ndenge ba sali déclaration pour na ko lakisa été tout Kagame aza ko sobango par force pour na ko intégrer bon M23 pour na ko semer trouble to ko expliquer pe déclaration ya ba parents rwandais au ba sali déclaration na bango na tout au long ya émission na biso et puis to ko expliquer pe déclaration ya John Chibang o ya sali na niveau ya Kasai to ko expliquer pe déclaration ya général Edi Kapen tanga ji bateau ya commandement ya niveau ya Okatanga na Lubumbashi to ko expliquer déclaration na e na tout au long ya émission na biso ezaki sommaire to koti sikoyo na profondeur ya émission na biso to landi bien ba jeune patriote to bengi ba wazalendo ndenge basali déclaration balobi oyo ezali likambo ya mboka mutu oyo akobwate lipate na mission oyo ba jeune wazalendo bazali kosala c'est que bazali contre république ba jeune wazalendo balobi boyi to ça ko défendre intégrité territoriale et puis on va aller jusqu'au bout. Parce que ba M23 on va aller soutenir ba Rwandais armée rwandais on va battre na sima M23 bango ba lobi ke ba Rwandais na Kagame ba wangani bango ba M23 ezali ba Rwandais te
yango pe ba jeune patriote balobi non tokotake ennemi tina suka nde omoni ba M23 baza kokima na Rwanda mais etuluku ya ba M23 oyo ba jeune patriote to bengi ba wazalendo ba bomi bazali kaka ba Rwandais nde omoni ba parents na kati ya Rwanda basali déclaration balobi Kagame aza ko sabana bango par force aza ko ligoter bango par force ba jeune mineur ya ba 18 à 16 ans soki mukolo 21 à 22 ans aza ko intégrer bango na kati ya M23 ko tindika bango par force na kati ya sol congolais pona ko sema désolation ko yiba ko boma mais nzamba la kate apesi ba jeune congolais force pe sagesse na bwanya ya ko sangana comme seul homme pona ko défendre notre intégrité territoriale yango moni ba jeune rwandais o ba koti na M23 baza ko kufa lokola basoso matanga pe na kati ya Rwanda et comme lokola basoso Kagame apesi instruction na ba parents rwandais ba organiser matanga ya bana bango te parce que azwaki bango par force atindiki bango na kati ya M23 pona ko semer désolation mais lokola nzamba la kate tango mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'état azwaki pouvoir akendaki na martyr abengi basala nzambe alobi na nzambe zwa ebonga kati na ngai diriger Congo kati na ngai zwa ebonga na ngai nde omoni tous les plans ba osala pona ko détruire Congo pona ko luka moto mokonzi ya mboka pona ko luka ko détruire kotangisa makili ya bana mboka eza ko simba te ba wazalendo ba jeunes congolais basangani comme seul homme pona ko taquer l'ennemi jusqu'à dernier retranchement balobi ba ko taquer l'ennemi jusqu'au bout nde omoni makila ya bana ya Rwanda eza ko sopa lokola mayebo eza ko sopa lokola ngombe lokola taba na sol congolais nde omoni ba parents basali déclaration balobi toza impuissant pona ko défendre bana na biso ba osenga na comité international ba pekisa Kagame na kozwa bana ya Rwanda ba jeune ya Rwanda na kokotsa ona kasa 123 baza ko kufa ebele ba jeune ya Uganda pe basali déclaration balobi trop c'est trop avant la côte na déclaration ba jeune ya Uganda na tozoka bolanda mundamu na collègue nanga président Bajo Makolo yepe abeta ndambu tobeta ka dada ya beti ngana beti en tout cas président à vous l'antenne. Merci beaucoup balandina biso ezali tolobi ba warrior ya solo ya communication donc ba grand et des vrais parlementaires debout ba endurcir lutte na bango tozali ba fruit ya papa Etienne Tshisekedi wa mulumba de res mémoire côté na selena avec kopesa mbote lelo biso to remporter bataille lelo tozala pouvoir to ebisaka bino ke pouvoir o to kozwa yango 37 ans de lutte na CNZT to fingamaka to kangamaka to betamaka ba enlèvement arbitraire o ba zikisa biso mais to lembate lelo tala biso na pouvoir ba parlementaire debout ba zali force ya parti na biso to lebi les partis chers à Etienne Tshisekedi wa mulumba toutefois nazali toujours ko kende na ko réenchérir excusez toyebisaka bino ke une fois IDPS au pouvoir makambo etali ba agression guerre o kolela bana mboka ekozala lisusu te preuve ane ke mutu oyo nzambe atindeli biso ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye avec l'assistance divine ndenge Cordoa Lobby azwaki pouvoir a dédiaki pouvoir na ye na maboko ya nzambe atikaki nyonso alobi nzambe avanda na ngwende na ye c'est pour cela bomona ba réussite ba avancer oyo donc ce n'est pas Félix Antoine qui est en train de faire ses réalisations c'est plutôt Dieu Kagame toyebisaki ye oboma mais comme à un moment moko bato oyo obomi bakomo telemela yo akomi na suka ya pouvoir ndebo tolobi délige akomi na suka basoda bakomi ba indiscipliné akomi koboya mitino na ye preuve ane akomi kolokota bana ya bato ya ba mineur kwatinda bango bakende kosala ba formation plus vite que possible pour baya okota na mboka mais ba parents na bango ba telemi balobi non ba biso ya mineur ba bimi na nzela lelo nazo bisabino ba marcher mais babomi bango à bout portant ba misusu bakangi bango ba gaz lacrymogène c'est pour vous dire que akomi na suka il est déjà au bout alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akenda makambangu te akendaki ne malembe lelo to monike koloba o tolobaki to dénoncer
chef de l'État na tribune des Nations Unies abanga kamututi par Nzambe a dénoncé yango alobi pouvoir ya Kigali ezali ko agresser peuple nangai ezali ko agresser mboka même une seconde tokotika bango te même 1 centimètre ya mabela RDC tokotika yango kendete prevane bomoni bana mboka otolobi ba autochtone otolobi bazali ba wazalendo oyo ba troubler mémoire ya ba soi-disant communauté internationale oyo lelo bomoni M23 en débandade ba petit wana nzamba pambola bango côté bazali po baza déterminé ya kozongisa biso mabelo bakoko batikela biso tolobi pe tokotika bango te toza derrière wazalendo bomoni bino mo ba retomber. Donc pour vous dire que tout ezako ke malamu to ebisa bino te ke no ba bomba wazalendo bo no lukuta biso nde tozali pena ko nyata et puis kala mingi te avant élection bomona tokozwa intégrité ya mboka mobimba. Alors pona kende mulaite na ndeli ko ebisa bande ko na biso ke biso ba congolais to telemi to soutenir chef de l'état to soutenir mboka na biso to simba ba konzi na biso malamu pour que lobby na biso ya bana na biso ezala meilleur na ko rajouter peut-être après na tikeli Gordon à continuer ce sujet. Merci beaucoup tout ça ko kaka na émission na biso to landa déclaration politique oyo ba Ougandais basali la population de Kisolo en Ouganda. Les crimes RDF, nous sommes fatigués d'eux. Ils commencent à kidnapper nos enfants et les amener au front en RDC. Les criminels ne doivent pas nous mêler dans les désordres. Ils doivent faire attention. Basali clair. Balobi yango clair, nous sommes fatigués d'eux. Les Ougandais, les crimes RDF, l'armée rwandaise, nous sommes fatigués d'eux. Ils commencent à kidnapper nos enfants et les amener au front en RDC. Les criminels ne doivent nous mêler dans les désordres et ils doivent faire attention. On a Ougandais, lobby armée rwandaise. Toutes au bazan na kati ya Ouganda. Sous bénédiction ya Kagame baza kozona ba jeune ya Uganda ko amener bango na kati ya front na M23 pona ko semer désolation mais tandis que ba jeune Ougandais na ba jeune Rwandais baza ko kufa ebele par ba jeune patriote de bengi ba wazalendo makila esopani ebele ya ngoni de part d'autres côté on a ba Rwandais côté on a ba Ougandais ba bimina balabala pona ko sala déclaration ko senga na communauté internationale que Kagame aza ko bomisa ba jeune ya Rwanda na ba jeune fille na ba jeune garçon asuku wana te a kotiti na Uganda aza ko bomisa parce que ba wazalendo bazali déterminé pour na ko défendre intégrité territoriale et puis pour na ko soutenir pouvoir oyo ezali élu démocratiquement pour na ko soutenir pouvoir oyo ezali dirigé par des pères et des mères na mona mboka Fachi Beton yango bazali déterminé parce que la communauté internationale batele mila Kagame pour l'enlèvement pour na kidnapper ba jeunes garçons ba mineurs ko intégrer bango na kati ya armée na kati ya groupe terroriste to bengi ba Rwandais pour na ko semer désordre yango wana to pour na etandoike pour na ko belela partout comme on l'a zomi na mboka na Europe na États-Unis na Afrique boy ba enjeu de l'air tokomi wapi toza kokende wapi na ministre armée rwandaise eza na débandade Kagame eza na insécurité parce que population ebimi na balabala pona koyebisa ye atika désordre ya kozwa bana na bango par force ko intégrer bango na kati ya mouvement terroriste rwandais pona ko semer trouble na kati ya terre congolaise yango wana tozali déterminé biso nyonso ba congolais tozali ba wazalendo ezala makonzi ya mboka. Et puis, bazalendo balobi yango très bien, makambu oyo etali couleur politique té, eza l'opposition, eza la majorité, eza la pouvoir, biso nyonso tozali bana ya mboka oyo akostoni bazalendo té azali ennemi ya république, yango to sengi na peuple congolais, eza la ba villageois, ba diaspora, ba kinois to na kati awa to simana comme seul homme
pona kosuni makonzi ya mboka, pona kosuni ba wazalendo, pona kobengana ennemi ya Congo oyo tobengi Kagame na bana misana na ba M23 libanda ya sol congolais. Natikeli cher collègue Badjo Makolo abeta biloko kati. Ouais, merci beaucoup pour ne pas au sala redi na lobby boye bande ko bozala kimia. Na moni bande ko musu bazali ko benga ba tuna me commande nini batiki candidature ya ndeko tolobi Chapwe oyo tolobi Soriano parce que politique est dynamique to ebisa bino ke makambo yo ko suka wate c'est la haute politique, haute diplomatie to ebi ke batuana bazalaki déjà makanisi ya mabe na soi-disant communauté internationale na bango eza la poche pour que ceux qui bakati candidature ya ndeko wana otolobi Soriano l'homme a 15 passeports et kozala au désordre baluka ba déstabiliser mboka non même pas mais tolakisi bango ke baba joueur ya mike toke na bango tina bu obu tolobi okopolande na terrain po awa toboyi campagne ya WhatsApp, Instagram, Facebook kita na terrain yaka na cahier de charge yaka na programme yaka na discours na yo o convaincre population awa makambo ya kobangisa moninga ezali te ngai nazali sima Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lobi faci ou rien dans la minute oyo na ebisi bino ke le pays va très bien, le chef de l'État et son gouvernement sala musala kitoko. Et je salue en passant le président Yasseni ndenge azo ko organiser ma nyonso na niveau Yasseni zo ke malamu na moni dans de tout prochains jours et ils ont déjà début à campagne na sengi na mutu nyonso azali candidat se préparer pour le bateko ba voler nga victoire pendant que baninga bazali se préparer yo za kati ya distraction yango na mettre en garde mutu nyonso akoleka na télévision aye na discours ya haine tribal aye pour outrager chef de l'État aye ba ke tokotiki l'État une minute te na sengi na service ya police judiciaire police ya pe crime police ipekin na sengi na auditorat militaire cour d'ordre bandeko na biso bazali na demiap garde républicain bosa musala kitoko chef d'état major côté bozali na pesi bino longonya déjà bolunda bompate biso tozali sima Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ebisi bino ke makambo oyo bozoyoka ya M23 bokotika la koyoka yango lisusu te alors toza na confiance ya chef de l'état faci beto mukontombolo mukishimwa mai oyo alobaki s'il faut que akufa pona paix et zonga na mboka oyo azali prêt mais pourquoi pas yo congolais au côté les to accompagner chef de l'état bovandi botikaleli comme observateur to bima to soutenir yebiso to se mobiliser comme un seul homme Rwandais nyon sonda zo sa politique te Rwandais nyon sonda zo boma mutu te mais toujours attaquer la personne de monsieur Kagame qui est un sanguinaire. Biso tozali ko avancer sur le plan diplomatique, politique, même sur le plan de guerre awa to récupérer ba territoire, ba village, ba district ebele. Na moni ata opposant mon côté abota courage alobake félicitations na ba wazelendo, félicitations na bana mboka oyo bazali ko défendre ma bele ya mboka. Bango nyo so bavandi kimia na bandeko balata banzambala. Meti lelo ata muntu moko te. Donc biso tozali ko kanisa. Ko réfléchir comment est-ce que tokoko bongisa mboka na biso mais mutu moko boyalali na ndaku na ye azo ebisa biso makambo ya genre donc comme mobali abala mobali mwasi abala mwasi stala na mutu aboye soka soki pouvoir c'est-à-dire mboka o elinga ke beba tokopesa éducation ni na bana biso c'est un imposteur pona ngai en tant que molobeli peuple congolais ya peuple congolais nazali d'accord te na ba message ya bongo ekotika koleka te awa tozali pays moko où ezali tokoloba diversité ya ba religion diversité ya ba église comment yo ya kokotisa biso biloko ya occultisme biloko ya ba franc-maçon ekosimba te yango tolobi biso en tant que balobeli ya population ya peuple congolais tant que ba parlementaire debout mission na biso de la mokili ya koloba ko dénoncer tokotika yango elekate yango na lobi bongo pe na suksi na zongi sima loba la cordon j'espère mbala sima bokotika nga ko yokanga siko na nimom susu na pesi mbote na tindika na musala kitoko bozali ko sala bon continuer toujours boyo bozo sala fierté ya presse quand on parle de la presse na mon tindika 100 000 vies nzamba pambola bino musala to bozali ko sala on a ce quoi déclaration ya général Edi Kapin na prise de pouvoir na ye alobi yango clair comme l'eau claire dans un verre clair
celui qui touche au domaine de la défense, de la sécurité, il va menacer la sûreté de l'État. Et par conséquent, l'armée et la police et les services de la sécurité et la justice doivent s'occuper de lui. Alors bien, très bien. Oyo nyonso akomeka na domaine ya défense et la sécurité, ayeba yango, armée, la police, justice et qu'on s'occupe na ye. Ce que ça la politique, ça la politique. Ce que ça militaire, ça la moussano qui militaire. Awa bisonos na armée, vous devez respecter ordre moko ya commandant suprême, chef de l'État, ya la police na ya armée congolaise. Oya kotambola libanda ya mibeko, ayeba yango armée, justice et qu'on s'occupe na ye. Et qu'on s'occupe rang politique te classe na yo te ozana nozali nani. Biso nyonso toza na se ya mibeko, toza kotosa bobe moto moko, commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Wana ezali déclaration ya général Edi Kapen. Tolanda déclaration ya général John Tshibang. Alobi yango très bien. Si tu es politicien et tu veux venir créer des désordres na kati ya armée, yeba yango ye moko John Tshibang akokanga yo. Soko zali politicien olingo yana niveau ya Kasai, ici ka zali ko diriger au se met trouble ye moko akokanga yo. Et puis déclaration, le gouvernement congolais rejette en bloc proposition ya opposants Fayulu, Katumbi, Denis Mukwege, Marie-Ange Mouchtori Ifoko, Setski Kuni, baza kosenga dialogue pour na ete ba pousser aux élections. Gouvernement est rejeté en bloc. Mais c'est inadmissible, incroyable. Les opposants vont prolonger l'élection. Tandis que les pouvoir vont prolonger l'élection. C'est inadmissible. Il y a un chef de l'État, un gouvernement qui a 37 ans pour restaurer un véritable état de droit. Il y a un respecter le calendrier électoral, respecter la constitution, élection décembre, élection ou rien. Pourquoi bazo bang élection ba opposant? Parce que ba lingi élection te ba lingi dialogue. Na fin ya dialogue to na partage à gâteau. Yo Fayulu comme ministre Ngandi, yo Katumbi soit poste ministère boy, yo Kingandi soit banque, yo Kingandi soit entreprise Kingandi. Mais mon conseil lobi pas question. Mon conseil mboka na gouvernement lobi to kende ba élection et matériel kita nous irons aux élections. Bazo ko bang élection pourquoi? Parce que ba comprendre que c'est toutes les temps de la République bilan mokonzi mboka est largement positif. Ce qui tu vas la réalisation mokonzi mboka eleki ebele, mais tu kotanga mo échantillon. Mokonzi mboka depuis Congo zala Congo, tu tira comme on a que gratuité enseignement de base, mais à travers Fati Betomoni yango. Gratuité à maternité, na 3 mois moi na botamo za soins médicaux ya ofele, to moni yango. To moni ba retraité, il y a fonction publique. Bazala qui rejeté 8 000 fois par mois, mais mokonzi mboka a pesi bango sourire. Comme 300 000 fois congolais. Veuve militaire, 300 000 fois congolais. Enseignant et PSPT. Retraité et PSPT. Après, si on sourit, on qui rejeté, reconnu. Comme 300 000 fois congolais. Au salaire, à la fin du mois, au Zimbon, on a 500. Et puis, on a Mboka, Atali, après, c'est DG Mata, Junior Melanga. DG Mata, Melanga Junior. Alors, il y a leadership, il y a 500. Les lots. Retraité, il y a fonction publique et PSPT, je sourire à travers moi Namboka, Junior Mata Melanga, Mokonzi Mboka, Pesi mandat à diriger Saint-Sap, les lots Saint-Sap et Tombouami, à Pesi sourire na ba agent Saint-Sap, à Pesi sourire na ba retraité à fonction publique. Ezala papa akufa, maman akufa, à Pesi rendre des services, na bana ya ba retraité, ba rente, na rentrée scolaire, à Pesi ba fourniture scolaire. Chers compatriotes, il y a un chef de l'État, DG Aboye, pour accompagner, visionner à 100%, il faut reconduire le mandat na bango, même 20 ans. Il y a un Sengi, le peuple congolais, partout dans le monde, tous la main de la main, tous soutenir notre frère, notre sang,
Félix Tshisekedi Tshilombo. Ah, tu vois que l'élection, tu peux ça deuxième mandat, tu peux ça une grande majorité écrasante afin que le programme n'ait à exécuter à la lettre. C'est toujours votre humble serviteur, Cordosis Recharge Afuna, bon à plus de 143, 89, 68, 53, 286. Plus de 143, 89, 68, 53, 286. Likez, partagez vidéo parce que partout qu'on l'a mis, na fin fond, aeba, to komi wapi, tozo kende wapi, na mambi matali politique ya Congo, na bisona bon week-end, jeudi et je vous remercie. Na PSP, na sima caméra, Biou, coordonnateur ya Tindika Télévision, Mbote, P. Longonia, na Moussa Zali Kosala, pour véhiculer message ya baction à chef de l'État, na sengi na ba équipe ya communication chef de l'État, Bosimba Biou, o azali doyen ya Tindika Télévision, bola na ba oyote, bazalaki bana misa na Tindika Télévision, balingi ba s'accaparer na Tindika, ba doyen de bango ba Biou, bo pesa bango makambu, ba osala musala kitoko, eza komona na jeudi et je vous remercie.